ya solo bandeko bana somi ekolo Congo lo sakomboka bino ba banso baye liboso etanda bango po ete balanda nini teli bino mokolo na lelo ya solo ete nzambo bankoka pambola bino kimia na ye ezala kati na mabota na bino esengo na ye mpe ezala kati na mabota na bino na kombo ya mvulusi kimbangu ja ntungunua na kombo ya mama kipa mvita ndona ya solo ete na kombo bankoko na biso banso oyo bayebaki monene na nzambe oyo babelelaki ye nkembo matondo epai na bino bandeko bana somi ekolo Congo ya solo ete oyo ezali koya na mabele ekolo Congo ezali kokende na vitese mosusu oyo ezali koyela biso mpo ete tolobaki yango te koya eye eza liboso ya porte me ebele na kati na biso aza na kati na masano bakomona ke oyo nyonso tolobaki eza nango lokola bablage me ezali kosalema eza koya liboso na bino baza kodistraire bino. Les autres sont en train de vous distraire, mais la réalité est là en face de vous. Nalobaki ete moto moko akozala épargné na kati na makambo oyo ezokoyela biso aza te ekozala nginda eza koya nginda ya solo bandeko bana somi ekolo Congo nini tolobaki te epuis tozali korepete encore mikolo nyonso tokobisa bino ke ya solo bana somi ekolo Congo ntango ekoki oyo ke chacun de nous azala responsable ya oyo eza koya na mabele ekolo Congo moko na bino aloba teke tete eza koconcerne ngai te nous sommes tous des responsables et c'est à nous de prendre cette responsabilité en main pour dire non au moment qu'il faut dire non. Mabele eza ya biso bankoko batikela biso batikelaki Félix te batikelaki premier ministre te batikelaki moto moko teke yo akompagnaka ye yazalaka ya desidaka na place na yo baza obligé koyoka yo olingi nini soki bazos'enfouter na yo oui parce que bayebi ke yo oza no ignorant dans la chose oyebi ni eloko moko te comme oyebi eloko moko te bakosala nini bakonéglige yo bakoloba ke no mais comme azolinga koyoka te bayebi na bango eloko te nous on continue et bazocontinue kosala la folie folie baza kosala po bayebi ke yo na ngai toyebi eloko te surtout bino nga nayebi oyo nyonso ozokoleka oyo ezokoya na kati lekolo Congo. C'est pour cela que naza debout pour dire non au moment qu'il faut dire non. Bandeko bana somi ekolo Congo ya solo ete bandeko ebele ntango toza kobeta mbela baza koyoka te me toka nanu luyembo moko nayelaki bino yango na ebandeli ya émission na biso. Lisez sur mes lèvres, je vais réunir les deux chambres en congrès comme me le recommande la Constitution et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Moi, j'ai des mots qui peuvent avec le président, je vais bombarder même l'Assemblée première ministre. C'est la violer, découper en morceaux, c'est découla ou à maman et tout. Nikufa kupigania nchi yetu, sisi tunafanya nini? Kabila likufa kwa kupigania nchi yetu, sisi tunafanya nini? Mamadu alikufa kwa kupigania nchi yetu, sisi tunafanya nini? Uma alikufa kwa kupigania nchi yetu, sisi tunafanya nini? Katariko alikufa kwa kupigania nchi yetu, sisi tunafanya nini? Wengi wetu wiko na kufa kwa kupigania nchi yetu, sisi tunafanya nini? Wamoja wetu wanaona mambo sawa, wengine tuko naona moto. Wamoja wetu wiko naona mambo sawa, japokuwa nchi iko na waka moto. Voilà mes chers amis, le pays va très mal. Mboka eza kokende très mal. Et ba responsable o ba stengeli bakumba mboka ndenge bakumbi ils s'en foutent de tout ba s'en fouter na nyonso balibike te tali bango te bango comme basinaki bakor comme bayokanaki bakokende ndenge selon bango eloko nini koko arrêter bango eloko nini koko arrêter ba oyo nyonso bazotya motema motoma ngongi ezali bino population ba population nde bozali prêt oyo soki boza prêt boko faire arrêter bango
Mais na tango bozo ko négliger etali binoté, ah ben bango ça leur arrange. Bandeko oyo nous sari ko leka na bele kolo Congo mingi baza ko yeba teke la situation va très mal na kati mbele kolo Congo pour être nyonso toloba ki hier o toza ko continuer koloba dans d'autres pays, surtout les pays à Ouest Africa, baza ko mona biso ndire ba bololi. To ko tiena bino nyonso l'image comment est-ce que les autres pensent. Pour nous, alors, biso moko tele ko négliger nyonso oyo esengel la biso ke to telema pour être to bundela mabele kolo Congo. Comme tu es ignorant, comme tu dois s'occuper d'angote et les autres en profitent, non, non, laissez-les, ils sont dans l'ambiance. Si quand bango ba l'ambiance na bango, ba sakanenge ba lingi, biso to continuer copier ba richesse comme bino boza kolela. Bango bazo continuer copier ba richesse à Congo, bango bazo continuer ko yiba mbongo ya Congo, ko voler ko kumango à l'extérieur, bino bozo continuer kolela. Ça l'air kolela bino et ça na bango rien. Ko se victimiser ndenge na la bino. Tant que vous avez la bino et bango, ça leur arrange. Et mboka ngo ça ne doit pas. Et mboka ngo passe le qui. Ah bon? On le la yona nani. On le la yona yomoko. Alors, tu kotala ndenge ni ne passe oza ko le la yomoko et ko suke la wa pote oza ko yeba teke sengel na yonde ote de mapolo ba. Non. Au moment qu'il faut dire non. Sur boy na yo le bikete ngai tango zana nous na koloba non après parce que na tikana bango ba continuer ko yiba ba continuer ko sala nyoso matali yo papa matali yo maman pour être Congo eza ya biso nyoso eza biso nyoso soko le bikete yo mesana na pas yango mesana nango continuer nango alors bande ko wana somme ko le Congo ko senga ke na boye bandele mission de ko na kanisi esengi na benga enanu na yeba eloko nini oyo ezali koleka na kati na ngunda na kati na mabele kolo Congo eloko nini ezali koleka kuna to lukana ndeko comme ça to meka kolekisa ye apesa biso explication pour que ça ino hier avant-hier que ba soda ba longwa ki Kalemi bayaki baza kokende destination na bango nini Uvira bazo kende koluka nini bake kosala nini e basoda ngo baza na nzela bakomi na kati na Uvira eloko nini ezali koleka na kati na nzela osika basoda baye banoki kuna ke la folie na kati na Uvira basoda bazwi liboma mbongo eleki alors ndeko azali na kati na ngunda to bandana koyamba ye to tuna ye losako papa na biso mobundele kolo Congo porte-parole ya babundeli nyonso tokobenga l'armée nationale du peuple Congo tope armée rouge. Bravo na bino bandeko to pesi bino boso bravo po ete to ko mona oyo nyonso elekaki na kati na Vietnam esengeli eleka na kati na mabele kolo Congo eza koya olobi nini papa esika yo ozali kuna na kati na ngunda matondo mingi bana ekolo Congo bana ya mama Congo to pesi bino balosako bisika nyonso bozolanda biso baitoza na kati ya mabele ya bankoko awa tozobundela mabele wana oyo banko batikala biso en tout cas topesi bino bayenge pe tolobi merci mingi na koyamba biso lisusu na émission na biso ya kotalisa bato na bukalala nyonso ya makambo oyo ezoleka na kati ya ekolo Congo matondo mingi tata na biso vraiment tosepeli pe bana basepeli makasi parce que message na bango to ba information na bango ozolekisa yango mpe ezoyoka na mokili mobimba alors na yango wana tata bato bayoka biso mpe balanda biso na bokeli parce que toye na makambo ya mtuya mpe makambo moko akosakana te oyo ezoleka na kati ya mboka na biso awa na ekolo Congo matondo nakanisi bozolanda biso toza kolanda bino bokebi nyonso bandeko mpe bazali kolanda bino tosengi na bino balike tosengi na bino bakere na bino oyo bakolanda biso matondo situation nini ingeta tata yala oyebisaki biso ke tobenga bino tata mopanzisa yango te meka tobenga no papa sayala ingeta matondo na yango wana bana oyo toza balobela bango na Sud Kivu na Nord Kivu toye koka tutalisa bino likambo oyo ezalika na Sud Kivu alors na Sud Kivu likambo oyo eza au top la une ezali arrivée massive ya bamilitaire ya FARDC kouta na Kalemi tina Uvira batoni kuna pe baye na likambo oyo ezokamwisa biso baeto bundela mabele oyo banda batikaka mboka na maboka monguna mais biso totalaki résistance to résister
mona atelemi ekamoko azo avancer tout côté mais kasi bango baye na bambongo kouta kalemiti na Uvira ti bazobwaka bambongo na nzela donc bazali kotambola na nzela kati ya mituka bazobwaka bambongo bamotare na bato bazotambola na kati ya balabala antuka bamingi bakweyaki na bamingi bazwaki meme bablessure parce balingaki balokota mbongo oyo bato bamilitaire ya FRDC bazalaki kobwaka na se. Alors na yango wana likambo oyo tie biso na kati ya confusion tomituni mbongo wana eza mbongo ya nini to eleki nini to nini eza derrière na mbongo wana parce que soki totali likambo oyo elekaka na Goma ava Goma ekweya ezaka stratégie ya lolenge wana baye na bamilitaire batondisi bango na mboka ya Goma na periode wana bazalaki plus de 60 000 mais kasi mboka ekoyaki. Alors na yango wana na Uvira pe baye kotondisa bamilitaire bamilitaire baye oye bakende na front babengana na mongula bazo sete mbongo oyo bapesi bango. Alors tozomituna baye na décision nini to baye na objectif nini wana ya liboso na kati ya ville ya donc ya province ya Sud Kivu. Apart likambo wana la province ya Sud Kivu toyebi ke banguna bayaki avant eza à peu près 3-4 jours bayaki basalaki renforcement ya kosakana te plus de 9000 na kati ya ville ya Bukavu oyo badispace na 3 axe ya Kabare, axe ya Walungu, axe ya Mwenga Shabunda. Alors kakofoni wana etie biso na kati ya confusion biso wana oyo tozobongela mabele ya bakoko na biso. Alors eloko ekamwisi biso soki tozongi na kati ya Nord Kivu, na kati ya Nord Kivu likambo moko eleki kuna ya kokamwisa parce que coalition ya FRDC elongo na UPDF ya Rwanda ya Uganda plutôt basali bituma moko ya kosakana te baye na baarsenal moko ya kosakana te baye kodestabilize te kodeboulone base stratégique ya bana na biso bamaimai na kati ya groupement ya Muhola oyo tozalaki na au moins na 7 tozalaki na 7 à 8 position ya liboso ezalaki na Maboya, position ya mibale ezalaki na Mabambi, position ya misatu ezalaki na Busanza, position ya mine ezalaki na Kalundu, 5e position ezalaki na Kayembe, 6e position ezalaki na Kisasa, 7e position ezalaki na Iva Kama et 8e position ezalaki na Kitona. Nayebisa bino tata Kayala baye na arsenal moko kotakana te bapilone baposition nyonso wana bana na biso batelengani bango nyonso bake na kati ya zamba mpo babatama parceke baprote na bango batomaki yango baye basali likambo wana ezali FRDC coalition ya FRDC na UPDF. Alors makambo mibale wana ezotia biso na kati ya confusion na periode oyo toza na yango mais kasi totali message na biso tozopesa bato ete biso baye toyebi ke mabele na biso ekoki kokende epai moko te instantime ekoki kokende te totelemi mpe tokotelema ti na suka tobondela mabele ya ekolo Congo mabele ya bankoko na biso. Voilà situation générale tata saya soki boza na mituna tokoyanola yango matono mingi na zongiseli bino maloba. Mais ngai nazali wana kaka mpona koencourager bino ndenge na biso bino eloko moko vous savez que bamboka oyo nyonso babalkanisa oyo ezali plan de balkanisation oyo le gouvernement congolais est avec eux ensemble bapays oyo nyonso babalkanisa babanda na Yougoslavie na kanisi boyebaki Yougoslavie comment Yougoslavie ezala so na carte te ekoma na bango so 8 et 15 pays ekoma wana baserbie banini ekoma bakoma na mobulu basalaki boye mais basalaka nini bayaka na stratégie tout d'abord kodivise bapopulation so badivise bino bapopulation nde balongi mpo ete bakaboli keno bozoyoka na bien te mais na biso bazokoka eloko wana te boretenir yango papa retenir yango yebisa mpe bandeko ke division oyo bango balingaki batya ndenge batya na bamboko nyonso même Soudan bakabolaki yango na division mais biso balingaki baya na division à partir bandeko na biso ya bakasaya ya baluba yango batyaki Félix Antoine Tshilombo à la tête po ete Tshilombo akotisa confusion monene na kati na Congo toyokana te po ete ezala argument ke bazopanza bango po ete bazokana te bango nyonso mais ecomplike bango. Il y a une grande confusion qui règne là
c'est très important que bino bo gardamo parce que bankoko ya Congo bazali na kati na kati na bino baza koyeba o balingi o baza kosala bobanga te parce que des choses sérieuses oyo koya na lobaki bien que Félix afongoli front mosusu front ya afongoli ayebi yango très bien que iko compliqué ye po ete bakoti na kati na confusion bango na bango déjà tokopesa ba communiquer oyo bazali kosala awa dans l'entretien tozoyeba te kuna na nord na grand nord baza komenace bandeko na biso bamaimai balobi te il faut tomenace bango tosilisa bango et la sud bazwi renfort euti Kalemi euti Kitona bakoti na kati na Kalemi po mboka bakoti na kati na Kalemi po ekende na kati na Uvira mboka etikalaki veru ya suka oyo etikalaki ke lini wana nyonso ekoya ezalaki Uvira oyo bandeko na biso babloka na lelo. Et alors Félix aye donc mutatini basoda boyoka bandeko bato mingi bazoloba bango te ke munguna aza nani munguna interne nde Félix Antoine Tshilombo basoda wana ya FARDC bafuti bango bakofuta bango te bafuti bango ba 1000 ba 1500 ba $500 oyo bazwi liboma nango baza kobwaka na nzela bakei kosala nini po ete basengi na Félix ke obligatoirement il faut mboka wana laisser passer atikala bango nzela baleka yango Félix atili renfort wana bakende kodestabiliser Uvira ezali mpo na avantage ya FARDC te ezali na avantage ya République démocratique du Congo te mais ezali na avantage ya ba M23 na AFC alors tomituna Félix alobi ke non bato baza banguna ekolo Congo ye alingi kosentir bango te ba M23 mais comment aza kodestabiliser bamaimai oyo baza kobunda contre ba M23 otuna yango wana tozongisela bino bandeko baza kolanda biso oyo baza na kati na Kinshasa tobise bino ke toprometaki bino ke tobonelobelaka bino information chaque jour ya kozala bino situation ezoleka na kati na est ya pays. Donc voilà la situation qui se passe là-bas que Félix akoti ba FARDC pour déstabiliser bandeko baza ko défendre autochtones les autochtones oyo baza ko défendre mabele kolo Congo. Comment aye akende ko déstabiliser bango pour epesa avantage na nani? Ça c'est pour na bato bazana no avancer moralement spirituellement tout na bango. Mais bien bon que oui Félix a bundile ko Congo. Félix ça pas garder Congo. Mais bon mituna ba soda o ya FARDC o bino bo futaka. Akoti bango na kati na Kalemi. Po ba kende ko bunda na kati ya Uvira. Po na nini ba soda wana ba kende ko bunda na Goma te. Pona nini basoda wana atini bango na Bunagana te pona nini basoda wana atini bango na Bukavu te bokola na communiquer na bango information mingi lelo oto pesa bino bokola na communiquer na bango oto tangela bino balobi nini o de pona ko bino ki solo en tout cas tout le moment il est sérieux ayeb déjà que je wana zo ko sala wana pas tomber vigilance à Congolais et tandis qu'il a compris sa balkanisation à Congo parce que l'objectif c'est la balkanisation du Congo donc quand à Congo mike alors comme objectif na ezali yango wana et asina ba pesa que pouvoir pour te arriver nango et puis akokima na yake na Dubai to pa kende na wapi na mboko bako benga Allemagne. Donc c'est à dire que l'Allemand baza après ba yambaye après ça va satisfaire bango pour te ba kata Congo mike mais l'air bako kata Congo mike ba nani bako souffrir nango là ndeko na ngai na zongela yo na zongolo sikoyo ba nani bako souffrir nango batali boso biso nyonso parce que sur la kati mike lelo ba tout on bako kota plan na bango boso l'extermination de la race bantou. Oh, yonanga toza visé. Il faut exterminer biso nyonso. Pour être mboka etikala na maboko na bango banirotique, ba tuti et après avoir mboka etikala na bango banirotique ba tuti, ba mindele ba récupérer mboka wana na maboko ya ba tuti fa bango qui écoutez. Grâce à nous que vous êtes là. Alors, totiki bino wana comme kaka bilimbo, mais c'est nous. Ben ba mindele ba tu ba ko relève pour te diriger bamboka na ba okata mike donc profit ça ya ba occidentaux ba to profiter nango et dans tout ça les bantous ne comprennent pas ba to mona on dirait blague ba mona on dirait ma seka ka et ça nango nene beaucoup comme esclaves chez vous beaucoup d'esclaves na mboka na bino moko beaucoup d'esclaves ya ba nilotique avant beaucoup d'esclaves ya mindele pote mindele ba comprendre que l'objectif ezali na bango kaka ba joango par la force et par la force c'est que nous faisons là.
Voilà, bandeko, na kanisi papa, ce qu'on a dit, la kanisi comprendre ni tolobi lelo, et c'est à vous et les autres jeunes va comprendre. Naïbi ke ba yela ki bino rad, ce qui rad, voilà, rad. Ba yeli bino rad, ba mingi na kati na bino, ba kei na rad. Ba yoki je wana, oh Félix a kosi bango ke oui, to créer bino rad, to zala ensemble pour un mais jusqu'à présent, ba ndeko ba kei na rad, ba za koye ba teke Félix a zo kosa bango. Rad wana, eza ba stratégie pour na faiblir, ba ndeko na biso ba mai. Ba yeli ki bino ba wazalendo. Comment ba wazalendo na pour ba contrôler bino? Aujourd'hui, il y a plusieurs groupes. Il y a Wazalendo, toujours comme moi, chaque coin, il y a Congo, comme Wazalendo, Wazalendo américain, Wazalendo il y a Kenya, Wazalendo il y a Ouganda, Wazalendo il y a Rwanda, Wazalendo va tout partout. Et alors, c'est à vous maintenant de comprendre que eza sérieux. Il y a un sabino ko ngala ngaka ko benga ba Wazalendo tel nga toujours ko benga mai topé l'armée nationale du peuple Congo. Il est temps de comprendre. Ndeko na kanisi na nyoso na lobby na kanisi ozu ba indice mingi na kati wana pour permettre yo pe comme porte-parole o se bandeko ke tokeba bokeba popula o ezali et ko rendre service na occidentaux na ba neurotique biso ba bantu biso nyoso 4 ko ya Congo tokozala na problème ya makasi pour na likambo oyo malobe pa na yo ndeko soko baxelo mususu comme ça ke ba sije mususu. Amatulo mingi ndeko to sepeli kozongisela biso maloba na likambo parce que eza likambo moko ya mutuya pe ya malamu. Alors eloko ya liboso balingaki nayebisa tona bakika en tout cas olobi nyonso mais kasi po toyeba ke biso totelemaki mpe tozalaki kobunda mpe tozobunda na kati na bamoko na kati na biso bazokufa bamosusu batikaki bana batikaki basi batikaki bafamille na bango mpona babondela mabele mais depuis tozwi décision ya kotelema wana nano tozalaka paye te omoni donc biso toyebaka ke tozali kobondela mabele ya batata na bamama na biso mabele ya bankoko na biso mpo batikala biso mais biso bafutaka biso te omoni biso nde tobundaka baye babundaka te nde bazofuta epuis bazopesa bango mbongo ya koya lisusu kosala confusion na kati ya terrain parce que bango bakendaka bitumba te bango bakendaka bitumba te soki baye bitumba c'est-à-dire eza seulement koya kosala confusion mpe kofacilite monguna aleka epa na bango parce que epa na bango nde monguna alekaka epa na biso alekaka te nakoki korapele eloko moko boyebi ke bandeko oyo bayaki na kati ya pièce ya rad wana baavansaka te soki boza na kati ya rad bozali lokola boza capture na système na bango na kati ya FARDC soki bango bapesi bino medoke botia kokende te koavance kosala affrontement bokosala yango te donc basalaka offensive te basalaka nde défensive wana ya mibale ya misato kaka il faut tosignale bato nyonso bayeba ete bana oyo baye kodeboulone ka stratégique na bango na kati ya Grand Nord ezalaki organisation tozalaki na yango ko base arrière ya kopesa bana nyonso makasi sur le terrain mais kati base wana soki badestabilize yango mpe badeboulone yango eza coalition ya bato wana mpe na kati ya système oyo eza politisé mais eloko nalingaki nayebisa bato biso totelemi parce que toza na kati ya bilaka ya Mbuluzi Kimbangu ya Tumunwa parce que ye moko naloki ke moko na biso ekokabwana te mais toyebi ke na kati ya prophétie ya Kimbangu olie Congo ekabwana ekobakisama bakobakisa Congo presque 1700 mine comme ça donc c'est ezonga lokola Congo ya Mbanza Congo à l'époque Royaume Congo Royaume Congo voilà Royaume Congo Congo Angola Congo Kinshasa Congo Brazzaville Congo Gabon nyonso wana nde ekozala Royaume Congo ekozala lisusu mpona atilika nyonso ezwa donc décollage nde na bango bayebi yango nde mena balingaki badestabilize biso Congo na nzela ya kokabola yango na nzela ya empire himatusi wana oyo bazali na projet na yango oyo ezalaka na kati ya mesa ya bamindene esika mokonzi ya mboka akendaki kofleshir omoni mais bakokoma na esika wana te bakovaincre yango toyebaki biso totelemi mpe tokotelema tolingi unification ya Congo na biso tolingi unification ya bana nyonso ya Afilika tobundela mabele na biso parce que mabele na biso nde eza menacé donc babantu nyonso nde bazali menacé
message na biso tozali kobundela mabele toyebisi bamboka nyonso ya Afrika na kati ya bana bantu nyonso bayebake tango ekoki oyo esengeli basunga biso po te bana kotelema biso nyonso parceke soki Congo ekwei Afrika mobimba ekokweya me kasi totelemi toza ya kotelema epi toyebi ke stratégie na bango nyonso tosi tozwi maele nsima ya kokweyisa Goma na Uvira na Bukavu antuka bavile mosusu ekakweya te wana empe tata oyo ezaki yango akobakisa na message na ngai ya lelo matondo mingi matondo nakanisi oyebi na mozindo na yango ya solo ezali obele ndenge wana ezali kosenga peke na baoyo nyonso baza koyoka biso ezali contribution tozosenga ya mbongo kaka te mais contribution moko morale oyo ezosenga peke biso tozala liboke moko tozala bomoko na maloba moko po ete oyo aza monguna na kati interne lokola Chilombo avec sa bande oyo bafrapper bamiyibi oyo balukaka mbongo bayebi ke na ntango bazodivise biso wana bango baza koresir plan na bango oyo ya baoccidentaux bapesaki bango oyo basombaki bango bapesaki bango plan wana divise de kota confusion kati na bango le confusion kota bazodivise biso baza koaffaiblir biso alors bandeko tozala lokola baévangéliste ndenge balomesaka koloba yo mpe te bandeko teka bandeko à gauche à droite yebisa bango ke biso nde ntango na biso nde ekoki mpo ete monguna ayebi deja ke suka na ye nde yango oyo ya solo bandeko matondo mingi tikana to continue bamakambo ebele oyo toza nango na mokolo lelo toyaki nango mpo ete tobisa bandeko mosusu mpona koyoka mpe kolobela bandeko bayeba mpe ke bapays africain ebele balamuki bacomprendre makanisi oyo ya babantu bazosenga tous les bantous de se mettre tous debout. Donc réveillons-nous. Réveillons-nous parce que nous sommes tous en danger. Bon, mon titre, réveillons-nous, nous sommes tous en danger. Mon mot est épargné dans cette histoire azatée. Donc, ceux qui les autres pensent que non, c'est le problème qui concerne les Congolais. Arrêtez. Ce n'est pas le problème des Congolais. C'est le problème des Bantous. Le problème du Congo, c'est le problème des Bantous. Réveillons-nous tous. Il faut bisonner tous sur l'Indéco à gauche, à droite. Oyo ayebi que non aza bantu yebise que non vous allez concerner banana yo avenir à banana yo ezo loba malelo ezo komo malelo pour la banana yo bazala malamu to bazala mabe lelo ne makambo tozo loba ngo miso ba comme le papa bazaki na avance bano loba makambo balaka oui tozo loba balaka plus de 10 ans 15 ans auto makambo yo ezo kokisama biso nde to déjouer bango to loba ke non to comprendre je na bino to boy je na bino na kati na Congo mabele oya tata Nzambe. Voilà matondo mingi ndeko na kanisi to okuta na talobi na to bana ndenge nini butu ezali kobongisela biso makambo mosusu matondo epai na yo na wala ko répondre biso situation nini nyonso oyo eza koleka kuna sur terrain matondo papa matondo mingi voilà bandeko ya solo to continuer information na biso to keika na même sujet oyo ba ko kosa biso ba kosa biso nini il y avait des accords signés entre le Rwanda le Congo et les Américains. Ces accords est mené biso wapi en ce moment. En ce moment, la grande confusion qui règne maintenant na katina Congo, na katina gouvernement congolais pour que tout ça ibango ki ba kenete. Félix Akendaki mais na kanisi oh non so Félix Akendaki to expliquer binango échoué ndenge nini et côté de bango confusion entre bango et baza koyeba te quoi faire. Alors na kati na confusion to zongeli alors batindeli biso communiquer moko oyo ba déjà que ebebeli bango entre bango le gouvernement congolais epandi communiquer lobi ke oyo nyonso basignaki na ba américain na ba rwandais balingi korespecte yango te. Comment les rwandais balingi korespecte bakor wana te suite ya conférence de presse oyo sozi ya Kagame aote koloba kuna na kati na Kagame na kati na Rwanda alors balobi ke ba congolais pe ba teli balobi bon en tout cas biso pe segela biso to passer communiquer pour être to adressé na communauté soi-disant internationale et cette communauté internationale bangonde bato ba yaki na kati na makambo oyo ya ko sankisa biso tozwa solution ya la paix durable na kati na mabele Congo. Alors dans la carte communiquée, la République démocratique du Congo accorde donc Monique échoué.
échoué la kanisi bando ke belé to bisa bino yango ki ya solo ba comprendre que ba corps na bango échoué là c'est bino yango déjà pour monsieur ba ke communiquer yango ya wapi ya lukuta tout ça communiquer yango yo oyo na kotangela bino quelques passages oyo boko comprendre yango za communiquer de presse du gouvernement de la République démocratique du Congo fait à Kinshasa. Donc Kinshasa le 6 juillet 2025. Objectif. La position, voilà, tout agrandir en votre tango, donc, position officielle de la République démocratique du Congo suite aux déclarations du président Paul Kagame, réintégration des engagements de l'accord de Washington et l'ultimatum adressé au Rwanda. Donc, Congo est adressé ultimatum na Rwanda, Congo. Voilà. Donc, contexte na bango, rapport, pendant des décennies, sont en guerre, plus de 3 décennies, qui sont en guerre avec le plus démocratique du Congo, Rwanda a respecté l'engagement Mokote, tout ça, Kize Kigali, Nandenge Nyoso, parce que Kigali peut acquiser Bango quelque part Kuna. Et alors, à la fin des comptes, pour t'en attendre, il y a autant de page belé, toké, car la page intéressée, Bisso, petit rapport. Alors, le gouvernement congolais dénonce l'hypocrisie flagrante du président Kagame face à la réalité du terrain en 2025. Face à la réalité du terrain en 2025. Le reste, est à l'Ibamoté. Voilà, communiqué à Congo. Alors, au nord Kivu, les localités de Goma, les localités de Goma, Masisi, Minova sont sous occupation effective des forces rwandaises et de l'air supplétif du M23/AFC. Ces zones stratégiques servent de centres de commandement et de pillage des ressources. Ça, c'est le gouvernement congolais qui parle de ça. Donc, au sud Kivu, les villes de Bukavu, Kamanyola, Luvingi sont également sous contrôle de M23 AFC, et leurs alliés rwandais avec imposition de structures parallèles. En exacerbation des tensions locales, voilà, des tensions locales, malgré cette occupation, aucune action sérieuse n'a été entreprise pour désarmer les FDLR, donc force de Rwanda. Donc, prouvant que cette théorie sécuritaire sert de prétexte à des ambitions de contrôle et de prédation. L'ultimatum de la République démocratique du Congo, là intéressant, Bolanda. La République démocratique du Congo accorde un délai strict de 90 jours, de 90 jours au Rwanda pour se conformer, Bolanda très bien, pour se conformer à l'accord de Washington. Donc, Rwanda 90 jours pour se conformer à l'accord de Washington. Au-delà de ces délais, donc la République démocratique du Congo appelle les États-Unis d'Amérique, garants de l'accord, ainsi que l'Union européenne, et l'ONU, à faire respect de Basengi, Bango, États-Unis et Union européenne, n'a ONU de faire respecter les engagements. Oh, sur les droits légitimes, la RDC a défendre la RDC, sur le droit légitime de la RDC à défendre son intégration territoriale, voilà 6e point,
Passé ces délais, la République démocratique du Congo se réserve le droit de reconquérir, se réserve le droit de reconquérir Goma, Massissi, Minova, Bukavu, Kamanyola, Luvingi et toute autre localité sous occupation. Il reconnaît que pays sous occupation. Comme pendant combien de temps sous occupation, Bayebi. Elle pourrait également, si la menace persiste, poursuivre toute base ennemie au-delà de ses frontières. Donc, plus démocratique, ceux qui récupérer, suivre, base, y compris jusqu'au Rwanda. Cette conclusion et appel solennel. La République démocratique du Congo reste attachée à la paix. La République démocratique du Congo reste attachée à la paix régionale, mais le temps de prétexte est révolu. L'argument de FDLR ne peut plus justifier l'occupation et pillage en RDC Congo. Voilà, bandeko, nakanisi. Eza pasi na mawa ya kotala oyo tuti kotanga wana oyo communiqué ya banani. Alors en résumé ngai na ye nabi, mais franchement nous sommes où? Nous vivons dans quel monde? Mes chers amis, nous vivons dans quel monde? Le Congo est menacé depuis des décennies, plus de 3 décennies, que le pays est occupé par les Occidentaux, par les Rwandais, par ses amis ougandais, Kenyans, tout ça, et avec l'accompagnement des Congolais, avec l'accompagnement du gouvernement congolais, bien sûr, parce qu'ils sont là. Tous ces Rwandais sont à Kinshasa. Ils ont des gouvernements parallèles sur place à Kinshasa. Mais là, on ne comprend plus rien. Est-ce que ces gens-là sont à Kinshasa? Félix ne sait pas que ces gens-là sont à Kinshasa. Il le sait. Mais il ignore tout ça. Il le sait très bien. En fait, ce qu'on appelle le subconscient. Quelqu'un, que ces gens-là, baye na opération, baye na motivation, baye na objectif, et atteindre ma belle le Congo, il est comme avec engagement, comme il était trop ensoiffé du pouvoir, il avait accepté au départ que non, il n'y a pas de problème, je vais vous faciliter. Et maintenant, ça devient compliqué. Comme ça devient compliqué, il fait maintenant semblant de faire voir aux autres que non, il n'est pour rien là-dedans, dans cette histoire-là. Luttons pour, à la moindre escarmouche, alors on va attaquer ces gens-là. Donc c'était du mensonge qui nous a mis dans tout ça. C'était du mensonge. Alors maintenant, tout ça, la nini, dans le moment où pour être tout le monde, il y a le que non, oui, bazaka pas bakene Landa, benimiti na Rwanda, bapesier 90 jours, 90 jours. Pourquoi bapesier 90 jours, 3 mois? Là, c'est la grande question que nous allons poser maintenant au gouvernement congolais. Pourquoi 90 jours? N'est-ce pas pour ne pas blaguer la biso congolais, pour ne pas sakana biso que oui, il y a eu des arrangements. Pourquoi 90 jours? Parce que tu as dit que Rwanda, Ndenga Zawana, a respecté rien. Bolanda, très bien, analyse. Rwanda ne va jamais respecter parce qu'il n'a pas peur de toutes ces histoires-là. Il n'a pas peur de la communauté internationale parce que Rwanda sait qu'ils sont avec eux. Rwanda, il y a vu qu'ils sont avec cette communauté internationale. Si le Rwanda est là, au Congo, si le Rwanda travaille, puis les richesses qui tuent en RDC Congo avec le soutien de cette communauté internationale, c'est avec le soutien de cette communauté internationale. Alors, ce que nous avons, Félix, comme il ignore Bazali, et il va compter que non, il y a appui, il y a l'Union européenne, appui, il y a ONU. Oh, mes chers amis, nous avons Sabine Lokomoko. Nous avons Sabine Lokomoko, ou Batebile Bakate. Le secrétaire général Antonio Guterres, alors les M23 ont bazana arsenal sophistiqué, plus que même l'armée
il y a une force onisienne. Donc, ils ont une force incroyable. Donc, d'après l'ONU, aucune armée, eux, quand on face na M23, na AFC, n'est-ce pas? Pour ne pas dire parce que, là, je rappelle maintenant, je rappelle maintenant Félix Tshilombo pour le faire comprendre. Quand l'ONU qu'il cite là, l'ONU a dit non, le M23 ont un arsenal plus fort que les autres. Alors, ils ne sont pas à mesure de se battre ou d'empêcher le M23 de rester là au Congo. Alors, qu'est-ce que signifie cette histoire? Qu'est-ce que signifie cette histoire? Ça veut dire que l'ONU sait déjà que non, nous sommes incapables de se battre comme nous. On n'a pas de mesures à prendre contre le M23. N'est-ce pas? Oui. Alors, toujours l'Union européenne. L'Union européenne qui a donné des fonds au Rwanda. L'Union européenne qui, je vois maintenant la France, Arsenal au Rwanda M23 zanango ndokocho le bisiko Arsenal au Rwanda zanango M23 zanango et mutomoko zanango te. Donc ce sont des armes où il y a des décrits made in Angleterre, made in Allemagne, made in France. Où ils ont Ukraine, nous sommes tinango pour préparer bitumba munene oyo za koyana kata bele Congo oyo nebisaki bino. Donc Arsenal nyonso ya munene ya makasi oyo ezalaki na nini na Ukraine nyonso eza na Congo. Mpona bino boza koyeba te ba ignorant. Les ignorants besoin comprendre que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. C'est une réalité qui se passe là et que nous sommes tous en danger. Ou bien nous sommes tous complices. On dit, ben oui, on est complices. On laisse ces gens-là partir, couper donc un petit morceau, payer la biso, diriger en gros, tous la biso, donc beaucoup d'esclaves ou tout ça la nuit. Il est temps que Yonanga Totel me la Félix Tshilombo. Yonanga Totel, non, Félix dégage. C'est lui qui est à la base de tout ça. Tant qu'il est là, tant que Félix Tshilombo est au pouvoir, pour nous avoir plus de 5 ans, tout ça pour le Cambodge. Tu y as une mission à Félix Tshilombo. Tu y as mis tout battre belle ba de nous ça ma Cambodge. Mais biso de moi on biso so ah ça langoni et ça langoni. Papa maman, on risque peut-être que 15 jours sous na mouvement yo lobi o ko ba tout va terminer on ba siko qui na Rwanda, on va encore regretter. Mais comment le ba qui na Rwanda où tu vas? Oui, c'est chez nous. Boko banini bande kolanga baluba boko banini pour nous s'attaquer na bino parce que bino ba utiliser bino pour te affaiblir force tous avec nango ensemble, même en Europe, même partout dans le Congo, partout bino ba utiliser bino pour affaiblir eloko innocent pour nous faire ça bon avantage que nous sommes divisés. Mais tandis que nous ne sommes pas divisés, moi je sais que nous ne sommes pas divisés. Tout ça tu dois moko mais bino bozo coach bozo le sabango que non tête pousser bango tous à la diviser, que Bishop Tazali, Bishop au pouvoir, Bishop au pouvoir. Alors, mes chers amis, ça c'est un grand danger. Ce grand danger-là, Mingia, bako futa yango, bana na bino bako futa yango. Bana na bon chose à court terme, comme bané na bango mi kouse, ba mo na court terme, mais à long terme, vous allez pleurer. À long terme, vous allez pleurer. Alors, l'air MONUSCO, le M23 est plus fort que la FARDC, l'armée à MONUSCO. Alors, on a mis ça. Tout le monde, tout ça, on a les quatre, tout le monde. Et alors, aujourd'hui, Bakende, na Blackwater, pour que Bundisa, M23. Vous avez trouvé que vous ça. Pour les Américains va signer, va tinda, va armer na bango, pour que le Bundana M23 au bango va arma. Donc, ba pesa bango mindu kiwana. Bango moko. Et ba tinda force musu, ba ko bundisa bango. Mais tout ça va zo pourquoi ça. Et alors, mes chers amis, tout ça en vous expliquant ces histoires-là. Et comment on peut croire aujourd'hui, parce que Félix fait voir aux gens que oui, je m'adresse à la communauté internationale, je m'adresse à l'ONU, je m'adresse à la communauté européenne, comme ça ils vont prendre des sanctions contre le Rwanda. Il faut être malade. Il faut être un con idiot pour comprendre que, pour croire que l'Union européenne, oh, Tinda, Soda, pour être Rwanda, Rwanda des millions.
encourager Rwanda avec des millions pour balkaniser le Congo. L'Union européenne, l'ONU, les États-Unis d'Amérique qui sont derrière cette guerre, une occupation à Congo. C'est eux. Ce ne sont pas ces gens qui ne pèsent pas. Comment on peut pas comprendre que non, comme ce sont ces gens-là qui sont derrière cette histoire-là, on ne peut pas compter à ces gens-là. Vous comptez quoi? Vous dites non, non, comme Bazon Lobake, oui, écoutez, ils vont sanctionner les Américains. Quand les Américains vont sanctionner le Rwanda, mais vous êtes malade. Est-ce que le Rwanda, il y aura comme bilan? Rwanda va y avoir sanctionner Bangote, mais en réalité, il n'y aura pas de sanctions. Et bien, il y a déjà que sanctions, cette histoire-là, sanctions, mais ça ne pèse pas. En ce moment où je vous parle là, si quelqu'un vous parle de sanctions, arrêtez vos histoires-là. Quelles sanctions? Quelles sanctions? Qui compte cette histoire-là? Mais comment on va blague? Et comment on va blague? Bazo bête comme un solo. Sanctions, mais on tenir compte la moitié. Alors, Bissoto pèse à Rwanda. Congo et pèse à Rwanda 90 jours pour être à s'arranger pour trouver des solutions. Franchement, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Là, au moins, vraiment, ce soit malade pour tomber dans le piège. Alors, c'est tout là, l'Union européenne, les Occidentaux sont des hypocrites. L'Union européenne, les Occidentaux sont des hypocrites. Ils jouent avec des mots. Ces mots qu'ils jouent avec, alors, tomber dans le piège. Ah, mais voilà, ils ont dit, si le roi ne fait pas attention, on va les sanctionner. Sanctionner en quoi? Mais je vais sanctionner le Rwanda en quoi? Bango va en faillite. Pour lui donner quoi? L'argent? Pour dire quoi? Non, ne venez plus chez nous. C'est ça. Mais c'est du mensonge. Depuis ça va sanction. Alors que Félix, amène-moi la liste de tout ça. Donald Trump, arrêtez-moi tout d'abord ces gens-là. Félix est déjà âgé. Il ne peut pas tromper quand Rabino va congolais que non, Donald Trump là-bas, arrêtez-moi ces gens-là. Mais Donald Trump a demandé qu'il arrête ces gens-là. Il n'a pas arrêté. Mais il a signé l'accord avec Félix. Il vient de recevoir Félix. Tous ces gens-là qu'il a qualifiés de voleurs, de bandits, de famille de Félix, ils sont là. Ils sont là. Et c'est bien que nous comprendre que les dangers qu'on vivre et que toujours négligent et que coûter trop cher pour la vie dans les jours à venir. Donc, Rwanda n'a pas peur de sanctions comme plusieurs pays. Quand tu nous dis sanctions, allez au diable, quelles sanctions? À la bouche, sanctions, et puis on le soutient. Alors, Rwanda a dit que Rwanda peut pas parrain, a dit que ça n'a rien. Rien. C'est du mensonge. Ce que Rwanda a résisté dans ma Cambo, donc, Rwanda ne peut pas dire non devant les Américains, non devant les Occidentaux. Ce que non. Dans ces histoires-là. Dans ces histoires, n'est-ce pas notre frère Félix? Ce n'est pas lui Abimi Zoba. Alors voilà, total la situation de nini ezakoleka na 4 ko ya mokili na makambo nyonso tokomona ke comme bazoba tokombi biso to bazoba et le bana ba yemba ke mutazo luka teka lupango ya parent ndako na ya lalaka chambre na ye aza zoba. Voilà tokombi biso to bazoba to acceptant que tokombi bazoba parce que esengela kiteke to ndima makambo nyonso oyo ezali koleka na kati na mabele Congo. Alors tokei nanu na kati na ba pays na ba mboka mususu bande ko balobane sont un instrument aux mains de l'Occident. C'est ça qui est l'objet de mentionner. Et quand vous faites ce genre d'analyse, vous oubliez cette dimension, vous passez à côté de l'affaire. Quand vous avez convoqué l'alliance Kagame-Mussolini, vous lui donnez trop d'honneur. C'est deux vauriens qui sont fabriqués par les États-Unis. Personne ne connaît pas ça. Quand Mobutu, quand la guerre soit finie, le rôle historique de Mobutu est terminé. Comme avec qui il mangeait tous les deux, il dit que Bolimbisi, Bolanda. Aux mains de l'Occident. C'est ça qui est l'objet de mentionner. Et quand vous faites ce genre d'analyse, vous oubliez cette dimension, vous passez à côté de l'affaire. Quand vous avez convoqué l'alliance Kagame-Mussolini, vous lui donnez trop d'honneur. C'est deux vauriens qui sont fabriqués par les États-Unis. Personne ne connaît pas ça. Quand
Laurent Mobutu, quand la guerre froide finit, le rôle historique de Mobutu est terminé. Comme tous les traîtres, l'heure de payer son salaire, sa dîme de traître arrive, les Américains le lâchent. Voilà. Bill Richardson, qui est ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, avec qui il mangeait tous les jours, lui dit que monsieur, si tu ne pars pas d'ici, on va traîner ton cadavre à Kinshasa. Il lui dit, c'est connu, c'est documenté, ce que j'ai dit là. Hein. Ah oui, c'est documenté. Et vraiment, le naïf, pour ne pas l'insulter parce qu'il est déjà mort, le naïf, dit que donc maintenant, pour aller dans le dos, donc il partit dans le poignet devant. Et c'est ça les Africains, oui, c'est même bête. C'est même bête. Et Mobutu lui pensait qu'il était tellement important qu'on le poignait dans le dos, on le poignait devant. Les Américains avaient déjà réglé l'affaire depuis très longtemps, avaient fabriqué des deux bandits, Kagame et Mussolini, dont la mission historique est le fait que vous voyez là, à savoir séparer l'Est de la RDC de la RDC. Voilà la mission historique de Paul Kagame et voilà tout le discours génocidaire. Vous connaissez l'histoire du génocide rwandais? Toutes les enquêtes internationales, je dis bien toutes, les documents de l'ONU démontrent que le génocide s'appelle Paul Kagame, c'est connu. Pourquoi il est intouchable? Tout à fait. Ah. Paul Kagame. Je vous dis bien, toutes les enquêtes internationales. Moi, je sais, la question. Il y a des livres écrits là-dessus. Il a fait tuer tous ces proches qui ont voulu dire la vérité à des juges. Que ce soit les juges français, en Espagne, partout. L'ONU a tout ça, c'est documenté. Ah oui? Moi, je pose une question. Qui le protège? Voilà. Jusqu'au point où il oblige la France à faire une fausse repentance pour se réconcilier avec lui, afin de rentrer dans le jeu qu'il avait perdu en se donnant le retour. Voilà. Alors, Macron a été obligé de prendre son pays pour faire plaisir aux criminels du Rwanda. Voilà. Il faut que les Africains comprennent à quoi ils vont en faire. Quand j'ai fini de dire ça, ce n'est pas un combat des Congolais. Voilà que la deuxième grande violence qu'on fait les Africains. Merci. Une capacité à être réellement solidaire. Voilà. Quand un de nos frères est en train de tomber. Alors, bien que tu vas tomber. Comme c'est passé pendant l'esclavage et la colonisation, quand il tombera, c'est nous qui serons les suivants. Ah ouais. Ce n'est pas une affaire des Congolais. C'est toute l'Afrique qui est attaquée. Ah ouais. Nous savons, nous. Petit stratège de niveau, nous savons qu'après la RDC, c'est le Cameroun qui va suivre. Nous connaissons tous les plans. Pourquoi raisonner en disant que non, c'est le Congo? Non. Quand j'ai commencé le combat panafricaniste, il y a les archives. J'ai dit que l'ONU a entériné un plan de rebalkaniser toute l'Afrique, de faire passer le nombre d'États africains. Je crois que c'est 50 combien, non? 54 55, de faire passer le nombre d'États africains à près d'une centaine. Mais ce plan existe, il est écrit. Voilà. L'ONU a parrainé ça. Ça a été fait sur Kofi Annan que vous avez tant célébré. Kofi Annan. Voilà. Ce plan, nous on a commencé à parler de ça depuis. Mais ceux qui font ça, ils s'amusent, ils vont pas s'arrêter. Donc ce n'est pas une affaire du Congo, c'est une affaire des Africains. Voilà pourquoi j'ai salué pour une fois. Merci. Ramaphosa. Et nous avons demandé qu'il a commencé une affaire, l'Angola, je crois que c'est la Tanzanie, le Malawi, le Burundi. Les pays africains doivent envoyer les troupes en RDC. Voilà. Mes chers amis, voilà, je pense que vous avez bien suivi l'élément. Alors, monsieur, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, mes frères, ne le batte que ah non, ma camouane est talinga été mon frère. Oh, kozala na problème là où tu es. So kanisi ke pa yo zali na kati na poto yini ke non mboka wana eza ya yo okotika la bien kozala leze papa mama ozo komikosa esengela biso nyonso tellement comme moto moko na yebi que Félix a joué un grand rôle na pas ko distraire biso pour ko diviser biso même dans la diaspora tout ça qui ini lelo Félix a joué cette carte là avec ses frères Baluba Kabori Congo. Il y a un autre qui nous a l'accepté qui a solo batouana baza ba congolais et comme vous compte ba doute na ba monsieur comment vous avez ba congolais ba kolomboka comment ba kondima comme le niveau ya boye tout le monde appelle que non batou baza ko faciliter ndene ba balkaniser Congo vous autres et vous ne comprenez rien. Vous êtes là dans vos wewa même vous tambola ba wewa la bino boza ko yeba teke makamzo ko lekana kate ko biso trozala coupable. Allô? Allô? Bonsoir.
Ouais, attends, rappelle-moi dans 30 minutes. Rappelle-moi dans 30 minutes. Merci. Voilà. Alors, mes chers amis, Bolim Saki privé, Nakansaki Moutalinga, la chaîne pour quelque chose. Voilà la situation que nous traversons maintenant dans le Congo. Et les autres, en Afrique, comme on comprend que non, il y a un sérieux problème au Congo. Il y a un sérieux problème. Tout un élément sous la bombe et la kibino. La patrouille là-bas, vous savez quelqu'un me dit que nous sommes ici au rond-point Thomas Sankara pour la veille citoyenne. Nous allons lancer un message au président. Il a vu bien l'AES. Il y a le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Koïta et Abdraman Tiani qui ont pris des décisions pour libérer les peuples parce qu'ils ont vu assez de morts. Mais vous ne pouvez pas permettre que les États-Unis viennent dans votre pays comme ça pour piller vos richesses et vous tuer entre vous. Ça fait combien d'années qu'ils sont là? Chaque fois, c'est des tueries et des tueries. Mais qu'est-ce que vous voulez? Essayez d'ouvrir un peu les yeux. Vous ne pensez qu'à vous. Voilà. Les dirigeants africains ne pensent qu'à eux. Ils s'en foutent de leur peuple. On vous demande pardon. Ayez pitié de la population. Ayez pitié de la population. Il y a trop de morts. La patrie ou la mort. Voilà. Ce qui va payer le sous-arroté de ma boue. Pour le Kaya Congo et Yomoko Ben à Congo, aux alliés quelque part, on le vite, Makamongo Telingate, Ngana Linginde na Kumisa Fati, Poete Yende, Moto Oyo, Nzamba Tindi, Poete, Asa, mes frères, mes sœurs, alors, Nakanise vous a problème, Mimi Pona, Mimi na Katina Biso, Obazakoye Bateke, nous sommes là devant un problème. Il veut vous soumettre. Ah, Bolimbisi, élément Oyo. Vous voulez être esclave? Vous voulez être dominé? Donc, il faut se battre. Il n'y a pas une seule solution. Le Burkinabé ne négociera pas avec son ennemi. Ah! On va se battre. Voilà. Et nous allons vaincre. C'est la seule chose qui puisse prévaloir. Il n'y aura pas une seule ordre de négociation avec qui que ce soit. Ce sont nos terres, nous allons nous battre. Ceux qui sont venus nous attaquer, ils mourront sur cette terre. Merci. Nous lâcherons absolument rien. Même pas les hommes intègres. La patrie ou la mort, nous verrons. Voilà. Voilà la détermination des hommes intègres. Aujourd'hui, je pense que beaucoup vont comprendre dans le monde entier que la situation qui se passe chez nous, et donc c'est la Congo tout d'abord, de se mettre debout pour dire que non. Cette histoire, il faut que tout mettre en fin. Mais ce que Bissomoto comprendre, c'est que pour gagner le miette, nous allons gagner quelque chose, mes chers amis, toko joie et l'autre côté, et ban, nous souffrir, na makamo nyonso ekoya, na mikolo ezali koya, pote, il est grand temps que Bissoto comprendre tout d'abord, Bissoto ma parent, tu comprendre que non, situation est compliquée, et situation est grave. Situation est grave. Existence na Bissoto dépendre, na Bissoto tout d'abord, tu es que je vais ça dans le monde entier. Ezali po te ba bundisa biso po te ba botola biso mboka e mboka ba botola biso yo bana na yo lere ba botola biso mboka wana e pa na bango ekobeba lere robeba ba boya même bana na yo ba le ba kene na mboka wana oya yo oya ba nkoko na yo yeba ka yango oyo ano boyeba ka à partir de Zaraki non à partir de l'Afrique du Sud boyeba ka ngote te ba mi ba yeba te oui Zaraki Mobutu kuta bundela ki yango mboka ba africain mais ba mindele ba siège yango ba botoli yango et comme ya bango na lelo comme matata pote ba msuwa bima et ba sali ba siècle ba tout bon ba kufi pona yango mais tango yango tokolo ba na 21e siècle à l'ère différence ke bande ko ngai bana mama kongo to te na biso to pote to meka ko bunde tumbolo bino bozo yo kango te bo préférer ko kota na kati ba distraction au banguna bazo c'est la biso alors il est temps pour te ngai na yo to bunda pona makama mboko voilà zoba zakaka zoba mais na souhaité que yo otikala na raya ba zoba
yo ndeko na nga ozoka biso na pokwa lelo esengeli ke na yo otelema po te oloba ke non ngai na boyi nazala zoba il faut yo moko botia na place na yo olobaka te ngai na comprendre makambo distraction bazo distraire biso na bachaîne na YouTube bachaîne ebele na moment oyo misusu tose bango ke non tala makambo aseri avi na yo yango te aprefera ke na distraction oyo bazokosa etolakaki bino tolobi ke non chaîne na biso ezongi en force pour être dénoncer chaque jour la situation. Tu vas bien de côté, ndeko, et je sais que ba méga, ndeko, oui tu vas tirer ba ndeko méga, voilà bon pour les cas d'émission, pour toute cette situation à terre, donc on achète l'information. Il faut acheter, rien à faire. Toi la choisir. Pour être bino, bakosi bino mingi, bakosi bino na nani, banokosa biso na bato, non, kuna, oui, ba wazalendo, bado, nzoka tisa kile kuta, mais siko, vous avez la chance, beaucoup de la vérité directement. Et les cas de l'eau, vous avez l'information, il y a aujourd'hui les canacats et ma belle Congo. Voilà le conacanici au Nyon son de Kolobaki, tout Keneki Nano, pour te tous voir, au Nyon so, et ça pour les cas gauche à droite, alors il ressemble à la bison de Siko Tokende. Na kata kokundola oyo ndeko pa lobaki basoda wana balongwe to zongeli susu sije wana pour sabino ke oui alobelaki biso ke basoda bauti Kalemi bakoti na kati na Uvira bazosrani botala en image ndenge nini basoda bazoko bwaka mbongo na balabala bapesi bango musu 1000 musu 1500 ça dépend et baponi kaka awo bapesi 1000 musu bapesi 500 musu 1500 musu 1200 allez pesi bango folie bako kena nzela nyonso bango bwaka mbongo na nzela allez bola na image. Voilà ndenge nini eleki kuna na kati na mboka na biso na kati na Uvira. Hano hamwitu kabisa hano zeno loka ziribu mahalo hamwitu Uvira nanga Mungu atasaidia abantu bakagongwa kuye franga za basoda ili hatari wazo kawitu bagafuka franga ngano tuwitu bashiba hano kumonima bandu bose bafuka barabara bagutu bagaduye franga aso kawitu bagenda ngizi mbagutu mtukabijiri byo kuri amasardine nabino bindi bino bifuya mu gusabiyembeho kawitu bagenda bagatupe franga mu barabara bandu barabara engayuva bagayikire mulungu Mungu yakana saidi okako bandu batuma mamotoga bagonga bamotare kera bamwe babika bamoto batandi bato badadika franga yohali yana mutu zinosa kabisa. Voilà, ndenge nini makamelo zoko leka kuna donc ndenge ndeko lobaki bomoni bino moko véhicule baka rempli de soda bazokela balabala bazobwaka mbongo bato bakomo landa passe libuso do landa babwaka lango ba sardine wana na kati ba convoi wana ezala batuti Ugandais batuti Rwandais siko bamoni biso pena ya yoyo pena ba peuple moko ya nzala mbongo ya biso mabele ya biso e bayena ba convoi baniko bwaka mbongo batengo landa mbongo pona ebite stratégie ndenge ko pa lobi tokoye bango na kanisi lobi eloko nini eza ko bomba na kati ya makambo wana batie yango bazo bwaka mbongo wana pona nini tokolandela yango prepo te toyeba nini oyo ezali kobombama na kati na makambo oyo ezali koleka wana. Alors na zela ki bino élément moko po bo bino bazo comprendre te mokili zo kene ndenge nini nzamba za ko tsa bango pe baza na problème sérieux et batoko batilu baza ko yeba te yango esenga na biso to yeba te bazali ya ko sobola. Ils cherchaient désespérément une raison de justifier l'OTAN et de nous maintenir attachés à l'Europe. Ils ont cru la trouver dans les Balkans. Et depuis, nous luttons avec ce genre de mésaventures stupides. Rappelez-vous, l'hubris et les erreurs de calcul jouent aussi un grand rôle dans tout cela. Tout le monde s'est trompé sur la Russie. Tout le monde s'est trompé sur nous-mêmes. Mais l'arrogance demeure. Personne ne veut admettre que le monde a changé. C'est aussi simple que cela. Nous continuons à voir comme le centre de l'univers. C'est absurde. Voilà où nous en sommes.
Et rien n'empêche la Russie, à moins d'utiliser une arme nucléaire, de régler la guerre à ses propres conditions. Et personne ne veut risquer l'utilisation d'une arme nucléaire. Certainement personne de sensé à Washington, et je ne connais personne à Moscou qui veuille faire cela non plus. Donc je pense que l'OTAN va simplement s'effondrer. Vous savez, Henry James a dit, les vaches sacrées ne sont jamais abattues. Elles disparaissent simplement. Je pense que c'est ce qui arrivera à l'OTAN. Nous nous réveillerons et elle aura effectivement disparu. Je ne pense pas que l'URM va survivre non plus. Et souvenez-vous, vous êtes Européens. La façon dont le monde est perçu depuis Oslo est très différente de celle depuis Rome, Madrid ou Athènes. Essayez de maintenir cet ensemble hétéroclite uni est tout simplement une attente irréaliste. C'est contre nature. C'est exclusivement un produit de la guerre froide. Voilà. Mes chers amis, à vous montrer ce genre d'image, bateau nyonso ba dirigeant qui monde au Félix azo banga bango ou azo vendre Congo ou azo brader Congo ba bato ko banga te soki tu lombo azaraki moto o yazana cerveau na place à cerveau bongo na place à bongo na tango to pesa ki alerte que Félix n'allait pas signer cet engagement là bankoko ba boy nzambe ya boy Félix allait chercher le moyen ya kokutana na bandeko nyonso o abena Congo ba non n'a pas signé mais n'a s'organisé. 7 ans au pouvoir. 7 ans au pouvoir, arrivé qu'on sent l'armée, il y a un problème. 7 ans au pouvoir, arrivé qu'on mettre l'armée en place. Dans le Burkina Faso, et Ibn Traoré, 3 ans après, quand il est arrivé, 3 ans, et a constitué l'armée. L'armée l'a mise en place. Il y a ça qui est fort que na été pour être à l'écart avec la stratégie avec la bataille irrité on fait rentrer aujourd'hui que de voleurs et ces voleurs là on précipiter kako yiba mbongo ko caisse à l'état et bazali ko s'affaiblir pona batiki bango yiba na biloko so bon même na poto même bozo c'est la biso na poto no kansake ba longa nango et lelo l'armée exacte tout tu vas infiltrer la carte à présidence tout tu vas nilotique côté tina ba institution nyonso ya mboka ekolo Congo bokolonga bituma ndenge nini boza na force armée ndenge nini non au moins ayeba kango mais ba tiaki kapo à détruire. Alors ce que je vous ai dit, il fallait même pas compter sur Chilombo que oui à Sengele ka sala quelque chose te ba tiaki ba yeba ki ba pesi ba consigne ne touchez pas l'armée, laissez l'armée comme ça ils ont Kosinda toujours tika ba institution nyonso ndenge to tiki et à respecter kiango jusqu'à présent ba institution nyonso ya mboka ekolo Congo ezali nulle part. Donc c'est à dire que nous sommes dirigés par les Tutsi rwandais comme Tutsi va diriger et biso to sala ni to lobanini moi le bezate pour décision nyonso il faut le wana Kigali et repasser wapi et passer la présidence pas nani et pas diriger Nyankero bureau parallèle Mobimba. Ba ministre bazali et ba ministre bazo représenter Kigali batuti bazali pe wana kata Kinshasa bazo travailler chaque jour. Oh ça il faut pas dire, ça il faut pas faire, ça il faut pas. Donc ça dit que ba empêcher que Chilombo na avec accord na yemoko. Si mes chers amis, ba boy signé à ça la nyonso avec accord na yemoko ya moneka mbongo. À moins que nous voyons, nous sommes un milliardaire. Nous sommes un beaucoup de alors, le reste, moi je m'en fous. Nous sommes nous sommes éco-salariés, ndongo, nous sommes sima. Et voilà, nous sommes là, ndongo, engindelier. Moi, ça là autrement, exacté parce que à Sinaki, à Samoui. Moi, ça là autrement, exacté à Samoui. À Samoui parce que devant les gens, devant Bananaye, devant Batom, qu'est-ce qui ne va pas? Quel genre de président comme ça? Moutaros, Azala Mbongo, Mazo Samboa. Azala Mbongo, Mazo Samboa, pour l'année parce que Ayeba Kiteke. Nous, surtout, comme on le velaye, Azaki n'a une capacité, il y a qu'on raisonner, il y a qu'on réfléchir pour être Mbongo et Tchaké le bosso, Batchaké Mbongo le bosso, l'argent, tapis rouge, tout. Et ça m'a beaucoup na yo. Alors, le reste, laisse-nous faire. Allez, banda au voyage na yo. Tu vois, le bango. Tout ce temps qu'il a perdu à prendre les avions à gauche, à l'émission. Non, il n'a pas perdu son temps, mais il a joué avec la diplomatie. Regarde cette diplomatie. Oh, Félix a salé. Quelle diplomatie? Quelle diplomatie a salé hier là?
C'est ça la diplomatie. Moi, à l'ongwe na Rwanda, wana vani na bureau ya ba Rwanda, wana nyo so bibi na bango titi batindi yeke kene o infiltrer Congo de tio comme ministre en fait trajet pour o kitamo pena ba yebelo ko mokote. Donc ils passent na ma wabande ko ngai po ete o nyo stoko vivre nango na carte ko Congo ngam naza ko lobalelo mais lobby biso nyonso na bana na biso tokolela yango. Voilà bande ko bana some ko Congo ya solo biso pe toko lâcher prise tête ebike makambo nzamba za ko sala carte ko Congo elonga ezali carte na maboko na biso tokolonga yango. Voilà bande ko merci mingi na ko mona bande ko to lancer opération oyo to lancer ke biso pe toko lâcher prise tête il faut to sunga mabele ya ko to sunga chaîne na biso. Voilà. Et il faut que sur la chaîne na biso. Pour que sur la chaîne na biso ya solo na kopesa matondo mingi na kanisi to sala clôture nango mokolo ya vendredi to doit sur les 14 to kotala to clôture mais jusqu'à présent na kanisi na go expliquer bino que sur la liste ya bato e bazo ko baninga déjà to déjà na 7 personnes oyo ba bouger 7 personnes seulement. On a vu bien 7 personnes seulement parmi des centaines de personnes qui nous suivent là. 7 personnes ya pamba oyo babandi bouger to sengi na bio pe bandeko mboka ngo a Congo eza mabele la biso nyonso c'est le moment to sengi $20 pas plus que ça 20 euros pas plus que ça ce qu'on a plus que ça bienvenue merci mingi nzamba pambola parce que ye mutako yeba mbongo yo pesi et pour ça là musalani. Tolomi toza ebele na diaspora mais de ça la son n'a pas que ça fait déjà plus de 4 jours tozali kaka na 7 personnes oyo ba contribuer. Je vous dis bien 7 personnes oyo ba contribuer pour na opération oyo to sala ke $20 seulement pour na o sunga. $20 pour sunga mais toza kaka na 7 personnes oyo ba sali geste. Voilà. Toko da clôture toko meka ko tanga ba kombo soit toko teko pesa bino détail bien banani ba pesi te bokoye bango na kanisi na clôture tozananti encore une semaine to va être les 14 plus ou moins tozana to pousse encore une semaine bandeko to sunga s'il vous plaît $20 c'est comme si au bois qui en kaka au meli bière bamba mela bière ok on peut ça les bonza pas à pasteur considérant on dégola que non na salaki na zaki na $20 20 euros na pesa ya motrega na pesa na ngai action de grâce nanga sala yango s'il vous plaît tona posa na bino tona posa ya ba mikebike na bino wana s'il vous plaît au salaire encore non ils allaient kola kaka libonza na pesi na ke pesa action de grâce nanga to sengi bino ebelete oza nango mingi pourquoi pas et sengeli kana yo mboko action de grâce na yo pesa combien sala pesa oyo yo sengeli o pesa. Voilà matondo ba ker na bino matondo ba like na bino matondo ba nyonso baza ko landa biso. Voilà donc toko pesa bino en détail nyonso suite makambo ezo kende lobby tokoye ba ndenge nini ba soda ba komi ba kaboni ba mbongo na balabala Félix atini bango pona ba sala nini objectif ezali nini bokoye bango bien ba ye pona ba koisa Uganda Uvira tope baza ko leka po ngai swena ngezali baza ko leka ba kentina Bunagana baza ko leka ba kentina Goma baza ko leka ba kentina Bukavu pourquoi bandana nukuna poto ndiba ba tangi ba mboke bele bango mona communiquer na bango ke ba mboke bele za sous occupation et ça c'est absurde de voir que non ba mboke bele ba tangi bango mona communiquer na bango occupé et ndengeni ba ke no tire ba sole ba ke de sikana no o ezale occupé te. C'est la grande question ba diko o ya mayele na kazo ko comprendre nini na loba ba like na bino mato ba ker na bino matondo nango question na zongi lisu question nanga mon frère Chilombo Félix Antoine Chilombo nous on te pose la question biso to tuni omutuna que mboka na biso oyo yaki kokuta 4 ko ezalaki wana toyokaki te badeklaraki ke kwebo ezali occupé pendant 1 mois ou 2 mois Hippolyte Kanambe azalaki wana comme étranger mais toyokaki lisolo te mais toi tu es là 7 ans après 7 ans au pouvoir on compte autant de villes autant de territoires occupés
Oh, vous allez occuper par qui est au pouvoir? Le chef suprême, c'est qui? Ezali-yo. Il y a pas qu'un ok. Ezali, mon temps, mon nez, yo. Hippolyte Kanambe, tout est rwandais, à Sarakangote. Mais il y a un simbi sur touche, au Saliango. Et, on va continuer, qu'on garde Batouana. Na bon ko ba kombo ba ville ba tanga bunangana kutu ba bosana na bango ba bosana ici même pas bunangana bozo mona ngo mon frère Chilombo ah mon malheur à tes enfants na 4e 5e génération ya bana na bankoko na yo malheur na bango je regrette je vous dis mes frères mes sœurs oyo ba proche à famille à Chilombo malheur à vous. Cet homme ne nous aime pas. Cet homme-là, Chilombo, alingi binoté. Pour ça, alinga ki bino, alinga qu'on a lisé que non, après moi, il y aura une continuité. Après moi au pouvoir, la vie va continuer. Après moi, la vie va continuer. Et cette vie va continuer. Qu'est-ce que les autres diront quand ils verront mes enfants? Maman Soussou. Comment on a pas parce qu'il y aura des n'avons pas à lire le Québec. Il y a comme au système la Congo comme quoi poison. Chilom na comment Félix va donc sur no boya ko benga ko pesa on de ko na non asa comme Félix ala mayele est-ce que Félix nous a mayele et comment question wana na Congo est-ce que Félix nous a mayele ate po kombona to mona ngo président mo lega kia wazala ki kapimene et vous a honneur na yo Chilombo pour voir maintenant aujourd'hui que non oji mbongo oji ba honneur nyonso mais après toi eza chaos après toi banana yo bako nebite sika bako bomba na po et si ba bomba na kata mo kilo ezate au moins ba matana Mars on a Jupiter au moins que le bomba na quelque part ba to bazala gate mais si on se ba kozala. Qui croyait que tout le monde n'a pas chômé dans Nzela? Qui croyait? Qui croyait qu'au monde a chômé dans Nzela? C'est son père, non? Bon, on dirait que la monnaie, c'est ton père, c'est votre papa, c'est votre coco, c'est lui qui était à la base. Il y a Rossara Bagazo, il a sonné. Mais Bango, Bazo cogé de père en fils, pour ne pas mener une stratégie, il y a détruire le biseau. Et bien, on va encourager Bango, pour ne détruire Banana yo. C'est comme ça qu'il faut dire. Ta famille à toi demain, ils vont regretter dans le futur, ils vont regretter. Ah, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là? Il va tirer lui son Sony. Et vous avez Sony, Félix Antoine Chilombo. Il est temps, je pense, je ne sais pas si c'est possible encore de faire quelque chose. Tu as perdu beaucoup de temps. Moi, je pense que ce n'est plus possible parce que le temps que tu as perdu dans les blagues, tout ton autre vas-y, voyagez, vas-y, tapis rouge, avion, kende, à ta disposition. Mais à la fin des comptes, vous avez désolation. Désolation? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire quoi à nos enfants? Que oui, il a fait un bon boulot. Bah, tout le monde a moins espoir sur lui, même la porte de l'Amérique, la famille, ah non. Ah, c'est du gâchis. Ah, papa Sarah, tu avais raison. Tout ce que non, nous sommes dans le ballon gagnant, nous sommes au bien d'ailleurs, que non, au moins, le Félix, le nom n'a pas Félix, pardon, parce qu'il a fait de bonnes choses. Oh, que des Congo, mais rien. Nous allons les athées. Poto, bana bazoliate, courant les athées de l'estage, et comme plus pire. Transport en commun, c'est la qualité. Transport en commun, mboka na mukili, bazanga transport en commun, jupe beau frère na yo, ministre transport, dit ces actes. Ah, mon frère. Tu vois qu'il nous a bien bino. Pour les gens répéter, et c'est la seule que non, ah, après ngai, vie continue. Ben, nga ba yoka sonyo yo. Famille nga ba yoka sonyo humiliation yo. Oh, nga na zo zwalelo, na zo marqué na zo ba mbongo. Mais humiliation bana nga ba no vivre ndenge nini. Et c'est comme le tableau dans ba classe, ba koko na ngai. Et c'est pas se présenter que tu as bana ya président ya leka ki na Congo. Ba se présenter ba ko plan courage à se présenter que oui ngai mwana ya. Bozo mona bino moko te na Congo. Ne joking. Bana na bino. Bana ba oba leka. Na bana na bino ya yoku te kozala encore plus grave. Et vous allez seulement nos bombes dans la carte à Félix, crois-moi.
crois-moi bako bomba na kati ya bandako bako baninga même na classe que j'étais combo wana ke batia na kati ya kaye kono mon nom c'est Tshisekedi Tshisekedi c'est toi bako yoka soni bako banga et comme bako pour la fierté comme moi ba parents aux autres méthodes que les gens honneur la famille comme les autres koufaté mais yo et kozala soni déjà père na yo ezala soni liwane que corne za wapi ochako nzoto Tshisekedi wapi nzoto ya Tshisekedi uchabe chen Tshisekedi ocha yango wapi tala déjà nzoto ya papa na yo même papa moboko le papa n'importe comment nzoto na ye ocha yango wapi le corps de Tshisekedi ocha yango wapi mutaboko là même un jour na vie na ye ou liaki même un franc na ye ozo bénéficier na kombo na ye nzoto neza wapi otiki eliminati ba formation bazwa cercueil bacha biloko na bango magie ba yango na Congo na nzoto tata na yo. Est-ce que vous raisonnez? Vous raisonnez sort na yo bankoko bana kanda na yo chilombo na sina le plus de fois kambo bana kanda na yo poto boye ko yo ko boye ki catégoriquement on veut quand on sort magie on sort magie te o tomber poto pekisa ki yo to le bela ki bande ko boye peut-être le bela ki non na ko ba ke non bon le bela ki était to le bela to 5 minutes non bon le bela ye bon bazo yo ko boye bisa ya kende te akende ko signer ba koro wana te pote bankoko ba boy malabana nganga to suki wapi. Voilà matondo na bino nyonso wala kiso bane baleti na tango yo kembo lo kuma zongo pele pa na bino to pesi matondo na ba banso bazali basungi ba ko sunga chaîne na biso ya solo ke ba sponsor na biso to boss na ko pesa bango matondo te ya solo matondo pa na yo papa na biso Willy na mama na biso Marie na Katina Dallas matondo pa na yo papa na biso Francis Bitodi na mama na biso Bamika lo sako matondo pa na yo mama na biso Fatuma Banza lo sako matonde pa na yo tonton Lema lo sako matonde pa na yo mama na biso Mososo mama na biso César mama na biso Masamuna mama na biso Masuka bandeko mosusu oyo ya solo na monike bandeko yo bakomona bango ezongi na kati na liste pour la contribution ya oyo tosengi opération oyo matondo pa na bino ya solo toza kotala boni babakisami par rapport à bandeko oyo totangi bakombo na mosusu totangi bakombo te tokotala ngo mbala sima nkembo lokumu ezongi lebele pa na ye moko ya solo ke tomoni wana ya solo matondo pa na yo mama na biso ana lusakweno nzamba pambola yo matondo pa na yo ndeko na biso Michael Mukobo le soko pa na yo le soko pa na bino nyonso tokutani lobby na même heure 20h pour la suite ya information na biso nini ekoleka na kati ezoleka na moment oyo na kati na Sud Kivu na Uvira le reste tobosa babosa ni yango bakomi sikoyo makamunuso komi Uvira Bukavu Goma Félix abosa ni yango matondo allez lobi le sako na moni papa na biso Willy Kaenga zale kati na biso to moni le sako mama na biso Nanulu le sako ndeko Mbeko le sako epai na mama Françoise Ngaka le sako ndeko Bernard mama ndeko Bernard le sako epai na mama Valérie Luna le sako ndeko na biso Jean-Claude Mungu le sako epai na yo ndeko Aveline Francisco le sako men Kem voilà le sako pa na bino nyonso nzama pambo na bino rendez-vous na biso lobby te ba ndenge nini eza koleka kuna na kati na Sud Kivu ingeta ibubu ibu